Bonjour mes amis de WhatsApp. Awa toye lisusu tozolakisa bino bandeko na biso ya basi oyo bazwi likanisi esika na liboso ya ndako ya Mutamba. Bazolamba bazolesa bato nyonso tu oyo baza place wana pe balobi eloko moko ana sepeli nango, balobi ke eza mbongo ya Mutamba te, bango moko bazosangisa. Ce qui est grave, peuple congolais kota likambo soka lingi atelemaka, soki pa lingi te otikala komona ye na kotelema te. Donc motivation wana yango nde eleki mingi koleka ngai na bino nazokende natiela bino boyoka. Donc ezaka likambo ke soutien na bango eleki makasi, yango bazo continuer koyede ke Mutamba azala akite na makambo oyo bango balobi. Bango balobi ke ifalaki bakanga ye maboko ke bazela nanu na suka soki batala mosala elinga kosalama te. Bino nanu mutu asali te, wana bango nde bazoloba mutu nanu asali eloko te, mbongo bokuti yango na banki mbala moko bobengi ye blablabla bla. Yango wana omoni bamama na bagene balobi ke bango mpe bakotika Mutamba te, baza kaka na Mutamba tina ti yango te bosilisa yango. Les chouchous de la nation. Moutonio Salingi, ministre Mokote au population. C'est bon. Bota na mwana oyo ndenge akomi lita bembo, bota na forme ya moto. Donc mwana oyo, donc mwana boyebi teyete ya ntiengo dia pesa tuleja ntango ntiengo lita bembo. Nous allons populariser de l'arrestation petit. Nous allons populariser l'arrestation de cet enfant. Nous allons rendre public la dégradation de sa santé. Le petit ne tient plus. A comme le Moulinga ya Likaya. Mwana komi Moulinga ya Likaya. Pesa tuleja. Lita bembo pesa tuleja. Tiengo diangenda pesa tuleja. Alingi kotambo mokili. A comme vous savez ça va veiller. Regardez un peu les images de veillée de chez Lita bembo. Des soi-disant veillées de nuit, veillées de prière qu'on organise devant la résidence de cet enfant. Cet enfant, voilà. Et l'Iligi à Pam. L'Itabé moi combien l'Iligi à Pam. Donc, depuis quelques jours, il offre du spectacle devant chez lui. Deux, trois choses à dire. La première, laissez-moi m'étonner et rigoler de la contradiction structurelle et de la contradiction factuelle de ces garçons ici. Il devient ministre de la Justice. Il lance un débat contre les églises pour des tapages nocturnes et diurnes. Il lance une campagne contre le bruit. Mais aujourd'hui, depuis une semaine, les voisins de Mutamba ne dorment plus parce que l'État même va ramasser tous les voyous, tous les bandits. Mais monsieur,
Tabembo, Elilingi Yapamba. Tu nous as dit ici que la justice était malade. Que toi, tu devais fermer les églises parce que les églises font du bruit. Que les bars devaient fermer, monsieur. Mais maintenant que tu fais des bruits, tu oublies que tu as des voisins. Tu as des voisins. C'est une contradiction de fond sur ce qu'il faisait et sur ce qu'il est devenu. Akatana Watasukoyo, Bagelele Eleki. Lui qui a empêché, lui qui a dit que la justice est malade, qui prenait comme action l'ordre qu'il fallait mettre au niveau des églises, au niveau des bars, pour réduire sensiblement les tapages et les bruits. Aujourd'hui, c'est lui. Moutamba, Aziba Moundache, Mousswanda, Boutou, Batubala, la société pour faire mettre la Moutamba Mouta. Mouta la Yende Gakobi. Et Lili Diabam. Moutamba n'a pas la culture de l'histoire. Il a servi un diable, El Moutengeleka. Et Geleka a toujours remercié mal Batouba Servaye. Et le jeune homme a voulu voler, il a volé, il sera condamné. Moutamba, tu seras condamné. Au continent, nous t'avons déjà volé, moi, oui. Bon, on t'a cocotte. Moi, non, il y a volé. Moi, non, il y a volé, moi. Tout ça, cacao. Moi, non, il y a volé, moi. Constant Moutamba. Nano a côté à Tamakala, t'es talent d'un commis. A commis Lili Yapamba. Donc, pour moi, jeunesse net otelemi plus de bato ebele tozala mpona tozonga na motu na biso ayibi eloko kameleon boyebi achanza bacouleur ayiba mbongo ça peut eleki ta moka quelque mois boye na gouvernement elingi oloba nini kameleon oloba na yo moyibi mbongo ozwa lekenda miyibi bazongisa mbongo wana oyo eza génération sacrifié balobelaka te so basacrifiaki bana na bango génération na bango ya biso te génération etelemi génération eza conscient ya génération na nga ya génération na biso ezwi 30 kitati mutamanda bandi yango révolutionnaire tolanda ye ti baramporte moso 5 jours soli toza na ye mais baba inconscient est-ce que vous savez plus de défendre mutu comment est-ce que toyena mna na simi mabanga to machete toyo koma mutu toyo landela mutu na biso azatini koleka bango tout oazo respecter mibe po atambo na logique po travailler bien koleka premier ministre koleka gouvernement mobimba asali nini Soumena asali nini oyo mutu ya mutamba asali biso nyonso bakongolais bozaboyebisa biso asali nini ça n'est vraiment pas par là ce message mais puis ça peut être dans la live toujours partager ça fait mal oui merci Mimba Imoka Bana Moka la jeunesse congolaise n'a sengi na bino totelema ce n'est plus le moment ça fait 18 ans que nous avons été sacrifiés je ne sais pas ce sont eux-mêmes nos professeurs des universités c'est eux qui nous ont enseigné les lois que nous défendons aujourd'hui ils nous ont traités de délinquants parce que nous devons défendre les droits comme il faut. Ceux qui puissent la jeunesse, tous les délinquants, nous acceptons. C'est eux les vrais parrains. Les pères, il y a des délinquants. Dans mon petit puisse des délinquants. Problème est des gré ou des forces, la patrie ou la mort, Moutamba doit être acquittée. Nous voulons juste l'acquittement de Moutamba. La jeunesse congolaise a besoin de lui. Le peuple congolais a besoin de lui. Dans le Konanga, message n'a plus Ezamoko. Chef de l'État, Papa Mokonzamboka, vous avez été entouré pendant des années avec des dirigeants corrompus, avec des magoulistes. Alors, nous vous demandons, regardons de loin. Ils ont été avec Mobutu. Ils ont abandonné Mobutu pour travailler avec Kabila le Père. Ils ont abandonné Kabila le Père pour travailler avec le fils. Ils ont travaillé avec le fils. Ils ont quitté le fils pour vous joindre. Alors, soyez prudents. Qu'est-ce qui prouve que non? Ils vont vous accompagner jusqu'à la fin. Nous, batelemi wana mwa minita mbute nzela kauki lokola bitumba tomonaka na f mitu
nini okoki kosenga na bajeune bakomi kosala mobulu nini okopesa koprofite dans le monde. J'en ai marre. Non, na mona ya boye te. Héros national, monument vivant. Oyo mutu nyonso azomona. Nalobi die monument vivant héros national. Papa Faci, mwana nga na posa baprésente. Bato balinga bamubuyele. Omwene balongoli bahumidité ya Constant Mutamba. Ndenge balongola bahumidité na yo. Papa, tala population oyo bapanzi biso ya kopanza. Tala mvula na ndenge esili. Ça fait une semaine dans la Papa Mutamba. Jésus père de 7 enfants. Puis si on va dans la maison de Christ, dans une résolution, dans la posa, Motika, justice dans la bonne Constant Mutamba. Papa a besoin de Fati. On a dit justice de sa maladie. La Bengi, notre leader, déléguant, ça veut dire quoi? Du monsieur, ils sont ensemble dans la population. On finit Fati, on finit Constant Mutamba. On finit Fati, ça déléguant. Président, on finit ça déléguant. On a eu un homme qui dit Constant Mutamba. Population, il a tout téléphone. On a tout téléphone. Papa Fati, Katan Kambo, Nazali suivi dans le monde entier. Parce que qui s'en aille, on a hôtel Meda. Papa, on a eu un bon mouvement de sécurité. On a battu qui se tire en bon sali. Alors on a mis 100 francs. À ce moment, on a pris l'école. Monsieur Kiwana, Papa Fati, et ça papa. Donc on nous moque à opposer à Papa la mission. Donc voter qui est. Si les problèmes sont comme ça, on t'aime pas. Monument vivant. Héros national. Réal, le locaux, soutenu son excellence, Constant Mutamba. Constant Mutamba, avec victime, on a appelé à la victime. D'ailleurs, la victime, il y a injustice en mode. On appelle à la victime la justice en mode. Magistrat de Malek Nangaï, son excellence Constant Mutamba, à un procès, il y a un procès public. Dans le pays là, les gens ont fait en justice. Nous avons fait un magistrat. Si le justice monte Salama, moi, on n'a 24 ans à voter ma délai. Tout ça, on a le dossier, son excellence a reçu un dossier, pour le dossier. Les sous pour le moins lié. Pendant qu'il va la dossier, on va faire de ma pauvre, puis on va le nier, c'est bon, on il va aller par la salle. Tout ça, c'est autrement, nous devons normal, à faire le ma tête, c'est compliqué. Et on est la dossier, justice, on a qui n'a pas eu justice, victime de la Constant Mutamba. Avec un 24 ans, à coup de phare, du collège magistrat de Mario, à faire 6 mois à mort, sans assistance, la même de justice, où se cache l'état de droit, où se cache la justice. Alors, les lots, Constant Mutamba, victime, le roi n'a été la victime, la coup de phare, nous devons être homme de droit, après moi, il y a le roi de l'utilité pour moi, il va amener les actes. Justice pour n'arriver au Ouanou, et pour soutenir son excellence, Constant Mutamba. Merci beaucoup. eloko nini ngai nalingi nabakisa place oyo koyoka bajeni oyo ndenge bazokoloba Faci mutu na mutu aza na raison oyo ayeli kosoutenir Constant Mutamba. Mutu na mutu soki bolandi bana oyo eza teke to baye kaka mpona koya na loyenge boye te. Kolanda bango okoyoka ke oyo aye kosoutenir ye mpona likambo boye mpona likambo boye mpona likambo boye. Oyo mosusu kotuna aye mpona likambo boye mpona likambo boye. Bazoya mpona sentima te. Mpona bango bamoni ke justice comme yo papa olobaki ke eza maladi. Oui, bamoni yango pe ke eza maladi nasi bomona ndeko na biso mobali oyo magistrat aboma leki na ye. Yango ye pa ye kosoutenir Mutamba po justice esalama. Magistrat wana ti lelo asalaka musala na ye. Bomona leki ne ye wana batika ye 6 mois na morgue avant bakende kokunda ye. Yango alobi ke ndenge Mutamba aza victime, donc ye pas aza victime parce que babomela eleki na ye magistrat wana amoni ke opesi justice na Mutamba,
yango wana omoni bagene bazokoya wana bazosoutenir yango, omoni bagene na bapapa na bamama bazokoya wana bazosoutenir Mutamba parce que balingi justice esalama ndenge esengeli. Mwana 24 ans bobomi ye et après siko botiki magistrat wana avanda na ye libela na kiti oyo tata na ye koko na ye atielaki ye place wana. Faci oyo baza bana no oyo baza bana na o bamisusu mpe na kati wana baza baleki no bamisusu mpe bamama na baza bamamo baboti yo. Soki bazolela likambo ya justice pesa peuple eloko oyo peuple alingi. Ndenge obimisaki Caméléon, ndenge peuple bagene bazosenga osalela bango yango mpe epai ya Mutamba loge e osala bien makasi mingi koleka. Nzambe apesa yo vision ya mulai lokola aigle, omona to olandaka babiloko bagene bazokoloba, sala analyse na mo ya bagene parce que bapesi yo baverité moko ezali awa. Balobi ke batata wana babanda na temps nini, batata wana babandi na temps ya Mobutu, tokokende mpe na msusu mpe bamisusu babotama mpe na Kasavubwe, balokiti na Mobutu baye kokita na Kabila le père, bakiti na fils bayo koma na yo sosola. La voix alobaki boye, zwa oyo eza ya malamu ya Mobutu ya mabe na ye kozwa te, ya Kabila le père zwa ya malamu ya mabe na ye kozwa te. Fils kutu nayebi te soki eza na kati mesala kaka balance, zwa oyo eza ya malamu. Papa Molière aye koleka yebisi biso ngai na kosouffrir te po nga na si nasali bana na ngai bakangi baplace oyo ye alingaki. Sikoyo bana oyo bazoleka bazoloba donc bazwa baplace te. Papa azali achechecheche bana baneve bakoko bato nyonso tuna musala. Faci tala justice eleki nyonso babundisaka peuple te, pesa peuple eloko oyo peuple alingi. Nazoyeba na mboka moko boye mokolo bitumba ekotaka bakataka mbongo ya bana na Europe, bana batelema baboma bambila baboma bamoni mwaye te baye kozongisela bango eloko bana babundelaki. Ete yayo tomoni bato bazovanda awa kolia na bango komela na bango. Kanisa mona musika e osala bien makasi mingi koleka. Merci.
eza flou eza sous procès tokokanisa te bayebaki bapapa biso bazalaki na inconscience et pour cela bomoni te nzela nayebisa okela baloko réponse tokobanga bapolisier te oyebake biso ntango ono bapolise yebake bana bapolisier mpe baza wana bana ya bagénéraux mpe baza wana donc toza biso nyonso tous les tona bana baministre oyo babatanga na batete babengaka te motu nyonso azali tokobanga basoda te basoda tokobundela mpo na bango mutamba bundeli mpo na bango biso su population tokobundela mpo na basoda soda beta biso non non bakoki kutata te bango nde Vous savez pas, Constant Moutamba, pour un Congo d'aujourd'hui, et demain aussi, un Congo fort, uni, hein? C'est là, c'est autre ça. Papa Nanga, message moké na liana loba, na pesa, na gouvernement, ya mboka Congo, eza pasi. mpona tosala makambo non soki mutamba afuti biso mbongo seke afuti mpe président traoré mbongo po traoré mpe asali boye seke afuti mpe traoré mbongo mutamba ana mbongo afuta kongo mobimba te mutamba aza ta na mbongo na motu afuta kongo mobimba te yebaka so balingi yo président traoré balingaki ye na mboka na ye lelo président traoré aza eme na mboka na ye c'est la même chose comme mutamba ndenge tozolinga mutamba tozolinga ye na babien oyo asali eza na ministre moko te na kongo asala makambo oyo mutamba asali eza na ministre moko te akenda kosamba population elingi boye ezolanda eti sikoyo mutamba na mbongo afuta biso te aza na mbongo wana te tosala yango na bolamu na ye puiske aza lumumba na biso tozoresone lumumba na nsima ya mutamba aza bon kotika ye Voilà. Immobilisation spontanée, comme vous pouvez le voir. Là, nous sommes qu'à ma campagne, à Niema. Je vois la foule. Bon boulot. Vous l'avez vu de vous-même, de vos yeux. Vous êtes en Niema, ma campagne. tamba oyo aza na avenir politique tokosala nini po encadre parce que mpona biso peuple tozomona nini tozomona ke mutamba a une avenir politique qu'on veut détruire eloko ezotemisa bajene yango wana peuple azomona ke na lisolo mbongo eza ekei te mais na action baza koenvouloir moto pendant ke bato oyo bambongo ekenda tolia na bango lelo toomena na bango jamais azala lelo nga nakobana na mboka moko teke être politicien est égal au vol bato lokola ba constant mutamba mpo na nga par rapport à image tokobimisa bato nyonso biyibi te na mboka oyo so qui n'est pas voleur alors mboka fo ezalaka ata na bato bapeuple akaniseli ke bango baza bien il faut toka ti baloba kake bango mpe baza ni institution epesi droit na congolais nyonso soki aza important na likambo moko ainforme amarche mais ainforme kaka asenga teke bapesa autorisation nga na informe tiokomarche yokozala lobi lelo nous avons un président de la république Faci Beton à cause des dénonciations à cause de la rue à cause de mécontentement bati kobimisa président Faci lokola neti ye akomi na pouvoir alingi te bato sikoyo bamanifeste balobaka likambo boni bosala ke nga naloba par rapport à image donc président de la république mpo akoma institution pepe moto atindi ye kuna ozomona
question, il y a gouvernement, peuple Moutatindi mais après, dans une institution, on a une cause et tribunaux. Où ils ont battu, ils ont une notion, mais pour protéger le peuple. Est-ce que vous avez vu que dans les institutions, nous sommes institution quand même le président de la République, Fatine les institutions cours et tribunaux. Donc, soit de côté sur la Macambouita, les cours et tribunaux. Il y a un au monde à procès à Excellence Moutamba, quand on a avocat de la République. Par rapport à procès, par exemple, Papa Nabiso Vital Kamere, il y avait les Akina. Génial. Et puis il y avait les avocats de la République comme Maître Toto Coco Kayudi. Bazaki ba avocat de la République. Lelo, Constant Moutamazo Samba Lokola, comme on dit, le parquet peut se ressaisir. Comme on dit parquet de mon amwana. Elle a pouvoir, il y a que ngana fingi Frank Steinmeier. Frank Steinmeier a fondé une ngati. Mais parquet se ressaisir. Namabe Oyo, ngana sali Frank Steinmeier. Sans que Frank Steinmeier a fondé. Kasi yango na balobaka ofundi X. Ça ce sont des légèretés judiciaires. Ozomona ke parquet ezokoka se saisir te na makambo amonika olia te. Il faut se saisir na bateau na bike so na beti oyo eloko yali. Zomona. Parce que ngana na bato ebele oyo namonaka na TV baofinga bato, baofinga bamama bato, baofinga bapapa bazotambola. Parce que le parquet a aussi le droit de se saisir sans que Mouto Azak les ait apporté plainte. Non, qu'il y a un parquet sans plaignant. Mais il va fondre qui? T. Fondre peut-être que je confonds les comme les noms. Dans la période, il y a Covid. Moi, ça la vidéo, mon anda kunanga. Nazolia, nazomela, naolakisa biloko nanga oyo, ezoyede nga na matisa immunité nanga, ya santé nanga, pour que Covid ezongate. Nana Congo bolo nanga, nana makasu nanga, nana ngadiana nanga, nana basitron nanga, mais sans pour autant nalakisa. Na batoke. La vidéo existe. C'est sur Internet. Mais j'ai été interpellé au parquet. Ok. Devenu, le parquet s'est saisi. Narimer. Parce que Balobi, maman Moboye, à la vidéo, ça a mené si banana, Congo Boloro, a tient à la citron, banana Bakoufi. Babeng ça na parquet, Mouta Fondangata. Devenu, n'a la samba, ngai, kaka, na Mouta Benisinga. Non, il n'y a pas que, il n'y a pas que ça. Donc, il dit, pour déjà là, comme on a un niveau, il fallait qu'il y ait des examens, il fallait qu'il y ait des actes de naissance, des actes de décès. Acte de décès. Ah, le décès. Il y a battu dans Kofi Kuna. Mais que acte de décès, c'est que les familles vont faire le banami balé. On a dit, écrité. Maintenant, action. Ça pour en vouloir pendant que batu oyo bambongo ekenda tolia na bango lelo tomena na bango jamais ala comment est koyeba te ye face à la makala yoja journaliste d'investigation Soit dans la makala. D'accord, mais n'a évité. Voilà. Merci beaucoup. On va évoluer sur Fisa Isaïe. Un dossier à Moka, notre relation à la culture. Tout l'année, la barrière sociale, une vidéo qui est devenue virale. Battu de Soazo Monango. Et il y a le commissaire